papa. Mais aux autres, c'est très important. Il y a des gens qui ils ont bien quand même en tant que mobile. Il y a des gens qui sont vendus. Batanga soto vandi na moni tena supporter mingi. Na ye bisoka kete. Na batanga so nyoko lingai. Na bolingo nyonso nga na pesa kio. Elobela ko eloko te. Na supporta bana na yo na zo bana lokola bingamu na boti bango. Na zo ka Sadam Mimi. Emel. Neti bana nanga onga na boti bato kutu ba yebaka te na lakisa o boboto na façon nyonso papa nga na monike na lembi mais kobosa na te ke na ndima kozwa mwana na mama na ye bizaleli nini o ezo uta pa mwana nga na zwa na supporta pona éducation na bango ke bazala bien na vanda na bango ndenge bazwaka bana ya bana nanga o na boti na ninga kute mutu alobela nga ni ba parents na yo ata soki bazo rappeler ngai ke bana na misetu bazaka yo te nga na lobaka baza ya ngai te mala bimi na nzoba papa na moni kamba oloba te na moni lo na osala sute nga bandeko na nde basale nga ba demande makambo nyonso basale ngai na moni ke otikala nga na kenda ngai nga nazo voyager dans 2 jours Nalembi. Quoi? Nalembi na supportant na façon nyonso. Nini masala mo ba? Na kango na mwana musala na douche mabe. Nini onga na ko sala te? Nini ebolam onga na sala te? Papa na ngai. Tikala. Tikala na yo. Bana zo kila ngai. Na ke na pote pa bande ko na ngana zo kimia. OK. Eh. La faisons ma papa pour la bande pour la ngai. Fifi na boli baloba plusieurs fois. Non ma chérie. Na bomba kai. Nani ba bomba mobile. Na bomba na famille na ngaba nyonso na kenda na famille na lolo. Na kenda na famille na pas de changer te. Jamais. Yo za mo si oje. Bani na place. Oye ba. Et puis nyonso na sala ka ezaka ba caprice. Hey! Caprice ka ya mia. Tant que vous avez la grande zone, parce que vous avez bien. Les arnaques qui nous sont dans la cour. Les arnaques qui nous sont au sérieux. Non. Ce sont des caprices, tout simplement. Derrière Pesali. Derrière Wana. Olimbi ça va pour la mobile. Au moins, Misu est tombé à la tête, parce que mon thème est tombé. Et vous en avez quatre mots. Je l'aime. Na fanda ka ata na sel na ngai caprice ndenge nyonso nebi ke yo za no zombati la bana tala bana nyonso to sala bango aw de lo soki yo za te ba kusuka abi avenir na bango tala yango olanda biloko wana te ezaka bamba kwa nzela soki sende ozolia liboke moi sende tubio na lolemo est-ce que otika kolia tu es, je sais pas, tu es mon ombre, tu es tout pour moi. Kolondaka bizel nanga na ma bête, ils ont encore la cadre ya bolingo. Mais à mon moment na robisalo, limbi sana vraiment na mabeni sunga na sala. Na oyo kutu yo yebite. Pour ça ma beni susu na sala, oyo chéri na yebite. Limbi sana. Je me suis dit que je me biberon pour tout le monde. Au moins, lelo téléphone nangai et comme na maboko na yo. Yonde fo yambaka. Au moins na boya kawana. Yonde fo yambaka. Et puis kobanda lelo, so na ke musala 7h30. Aussi ça à 15h30. En tout cas, 10 minutes après, donc 16h moins na nanda. Mokolo moko te na kotika na kosokisa o lisusu zazo okotika la konyoko la sumo tema na mate okolelisa nga lisusu te jamais je mets ma main au feu oui baninga bakanisa ata bolamu osalanga bolamu epele
poso konya osala moti lelo ndako sans permission ya maman loba ndako ke yo obi qui sont qui me place nous place jamais non soit na chibango pas Rebecca mbaye na ke musika vraiment makamni bolo Rebecca comme mbaye na donc Florence comme maman va na pas bon bana ton tipo kada moi c'était et bana me connaît au moi bana me connaît au moi c'est simple vous avez place en quête bino mozo le ba camarade na yo bino arranger ba langage na yo maman Rebecca na attends on va éviter qui bisoter au robimate tu peux dire que maman on a d'accord là pourquoi tu as Arma ah grande sœur s'il te plaît la grande sœur non que ce qui a dans la carte comme c'est là d'abord Cassel papa Arma ou Arma papa Arma chéri Arma tonton Yaya nazaka na besoin ya Arma ou ngala ah bon bon excusez on a qui nous c'est que à l'église mort papa mon zoluka oda papa na biso azate comme on a za mukolo a botika message sur kaye ko ebisa ok moi ebisa ye soit déjà Arma be papa ya bino maman moko ayeke kone bibishi makoma alobi aya su deuxième fois monene na ye boyebi ta bobomba te bana se bandeko na nga se bandeki bana na ye mais bobomba te bobiso oyo ngai aloboba mama moko ayeke abi aya lisusu deuxième fois te soki deuxième fois na ye yo fofandaka ni okanga na loba tina osisana oke so aye deuxième fois seke eza mabe aya kozwa charge na ye atika tu n'es pas pour comprendre le monde. Aïe, même pas c'est place à Vandi. Mais d'abord, quel problème papa ça? Non, il faut comprendre. Est-ce que vous comprenez nous devons donner ça bien parce que donc papa il ça bien, elle a dit bien, à ça. Na biso lelo hein. Il y a pisa no conseil. Na vindi au terme ka ça qui sont dit bien, ça qui me tourner ça là bien. Na niveau ya papa, est-ce qu'il y a pas comme campagne charge nini au papa ou bien ça il va faire mon comboyer et c'est quand il y a papa il faut que ça charge c'est ça. Tozo t'a donné et zoyé balade ceux qui chargent c'est ça que on a dit na tout naïe simplement. Quelle charge au papa? On a ce petit charge c'est bon, attends papa. Et en plus, toi, au Kobimaté, au Zuma. Oui, même ça, au Kobimaté. Vous restez le cas de Makabo hier, au Kobimaté. On a pas question de se réunir, de coûter mon paye. Ah, ouais, on a profité. Ça va m'abouiller. Au Kobimaté. Écoute, il y a un gazé, puis le rabot, le poli. wana ozokuza na liboma na ebisio oyebi okoyo moto esika okendaki kozwa ye yo yebi yango yo moto okendaki kozwa ye esika bokendaka kokutana na babale na bino biloko na ngai bokobimisa bilamba na ngai ekobima tasio moko te wana na ebisio bilamba yango buza kosemisa yo moto osumbaga bongo ya yo moto olataka ngo ya joto na yo ya yo moko ekeolani yango te bokobimisa bilamba na ngai nazoloba na yo na ebisio yo moto oyaki na ye masekite eloko nini bilamba na ngai ekobima eza pubele te okei kolokota mwana mwasi wana oye na yawa lokola ngunduka ya mwasi monene bilamba na ngai ekobima nazoloba na yo bilamba ekobima eliko moto akofuta ngai te yo moto oyaki na ye yo mesikozwaka ilamba nazwaki pasi senzengo mpenza nzakosi wana akende yango nyonso akute nakoluka ngo nyako wete soki namoni yango bango nyonso na la polisi ngai nakoloba te yo moto okendaki kozwa yango okobimisa bilamba wana yo noyebesika bana beta ngai okobeta ngai obeti ngai osisi kobeta ngai obimisi bilamba na ngai yo okendaki kozwa okofuta yango yo moko nokoloba eliko moto akufuta eliko ye moko mobali zololo ndenge wana kokoka kofuta yango yo moto okendaki kozwa yonga tina kuzungila kubeta iwe beta ngai obeti ngai osisi kobeta ngai ofuti bilamba yo okokitisa te loko de ketu ke kubaba makunya ni peso na mobali ni voilà bayesinga basi ozangi bilamba baso tindu no malembe ndokela kuma kaka nene cha kufila kupendana me ukomi munene ta ese pelisada la chaîne congolaise lipale babakisa kaka bekri awa bango bakiti
Numéro 1 sur YouTube. Numéro 1 sur YouTube. Il s'agit chaîne. La chaîne SCPDC Internet. Il y a un numéro 1, la chaîne congolaise. Il y a un numéro 1 à YouTube. Bon, on a qui cherche j'ai point. Ezali, même yo moko même inga na s'abonner qui. Ce qu'on s'abonner au bandi ko tala nyoso fini. Oh. Bon, moi na mutaluba kinanga na butalubi papa. Biso awanya potu fifi. Alifi Kilunda. Na mbali ya Ange Kilunda. Na Ange Kilunda. On a fait une raison. Nani? On a fait une raison. Moi tant nika zo sabilo geno. Botika ye. Pasa ma mia ke na ye. Mutu abena ndo alipala na ye, biko préféré ko sa bibi. Bolo bela bango ko batwa na photo keno, batina ya jele makende ya jele makende. Si ko ko problème ba yele ma okende. Je n'aime pas les mains. Attends, je vais déjà démarrer. Ayo ki so di bolo obenga bino, ayo ki so di bolo obenga bino. Ngana zo ya. Na comme na juste na point awa. Na mo téléphone sonné. Ngana kati pa kwa Lady Ngonda, nde mutu, a obenga ba. Na tala boyo. Ya jele. Allô. Et j'ai dit c'est bon, Azoya, bien Azoya. Aoya, dans ma bagage là, Azoya ma bagage là, to akina poto. Ayo kasoli aoya te parce que yena mobali na ye ba yokani déjà que les aboyés bazongani bien na mobali na ye moyen akene sous poto ezate mobali na ye mobali na ye te. Ah, tu comprends pas été. Je l'ai pas raisonné ça. Donc il y a pas photo. Pas venir raisonner par jambe poil. Pas se retrouver. Wana bashanja mwana ezanga mota jelete bashanja ngai mwana allo ngana ngana ko sa jele Michel aja kukata telefone mama mende mwana comment muto ko ndimande ko nasala dépense jele maza mwana mabe uni mwana ana omoni mwana ana so na vie na olinga muto aloba so komoni ko boti muto aloba kata bomba kama kamu na mute e kwa enga jele kwa enga fingire mubo clean na kufinga yena fingi mubali ne ko kila ena nini mbona nini mwa limite allo enge jele biyo usani wapi enge mbongo nde kuna yo broli abuti kubebisha mbongo kuna akamata shono ni na batu siko yoza kulo boku kende poto te enge mame kende te yesu ebongela yo ememela yo mbula to moi sala vina yo na ndako ko chalo ko te bosana omoni lokolo fati boyokani mama to ndimi boyokani meto yebi libana boyokana kana 6h bobeba na 11h to yebi bino boyokana sala vi mama lokolo bebi simbonga mwana nanga luka baboti na bato lukimbongo sali bato wana yo chakulela potu nani wana ndako tala pesa na sobenga poli lokola yende kona yebe shakufa asala démarche pour moi na gelbisha maman oui mais biso bila tout ça c'est ajali na mama jalite wala kana kukola na potu ndengi ya lubaka français ndengi yo lubaka français so ba di kambola biso to sale papier et la kuti ya pamba ndenga sala mnokozo lumbeso le kwa zo muka mto lobani azate kosolo la kaya pamba ali ndo sala mutute ali ndo sala yaka viens toi awa solo là là-bas solo là dis-lui, tu es la tête en haut, en haut. Non, mais dis pas tu es la tête en haut. Tu peux partir à l'erreur. Parle avec lui.
Oyamba, téléphone nanga. Hein? Qui t'a dit ça? Donne. Omoni, Kobanda Lelo, téléphone nangai, et comme na maboko na yo. Yonde fo yamba. Omoni na boya kawana. Yonde fo yamba. C'est quoi? Il y a mon téléphone qui sonne, il faut le boya maman. Qui t'a permis? Hein? Ça c'est quelle sorte de femme? Moi te permettre? Hein? Mais moi si, moi c'est quoi ma téléphone à mon validé? C'est quoi ça? Non Mimi! Non, Mimi! C'est quoi? Mais comment ça se fait que ta maman il fait ma téléphone dans la vie? De quel droit? Arrêtez! Kéba! Dis! Mais papa après tout, c'est ta femme. Je te dis, hein? Je l'aime. Ça c'est regrettable. C'est regrettable. Toi c'est toi. Tu n'as pas ce droit-là. Là, une femme ne peut pas décrocher au téléphone de son mari. C'est ça. Mimi. Dans mon repas là, quand il y a ma téléphone, il y a mon balité. Il y a quoi baisser votre il y a déjà pas c'est ce que tu veux éduquer à ma fille. Hein, pour l'instant, à Kéliba là, il y a un Sony. C'est pas ça. Dis. Tiens. Vraiment, je comprends même pas. Hein? Papa, ça, dis. Mais il y a un problème. Elle ne peut pas décrocher mon téléphone. Mais c'est ta femme, papa. Ma femme. Si. Yo. Il n'a pas mon téléphone. Hein? Il n'a pas mon téléphone, Mimi. Si tu vas au mariage, tu n'as pas le droit de décrocher le téléphone de ton mari. Alors c'est ça. Alors téléphone. Allez, sois. Ma. Yo. Hein? Papa. Dis. Papa, ça veut dire quoi? Papa, ok. Hein? Papa. Allez. Papa. Dis. Tiens. Tu sais, hein, soy bana au bazar quitté. Au moins dans la salle. Papa, quelle place au Kendeko? Tu me rappelles dans la Kanda. C'est le cas. Dis. De quel droit? Maman, où il y a le téléphone, il faut nini. Tu faut lire quand Lelisa Kayo. Maman, ça la makambo, pourquoi au téléphone est au yama? Ah, maman. Chaque fois, je l'ai rabouté. Maman. Aussi, la maman. Au saraboué, même la capture de maman a mis sur votre maman. Maman, Nzela Obakomoto, Yango, papa, la bino, maman, la bino, où est la famille? Bando Pesa Banda Coronel, Makele, les nions sur vos salles, Kabazo, Yo, à voisin, Maman Tosilo, Valère, Balabala, c'est pour nous. Maman, eh, Maman, tika boye, quoi, maman? Maman, tika boye, maman. Pardon, maman, pour ça, vous mettez pardon. Papa, ça c'est papa. Le projet de bonheur et de paix au la Kalanga qui n'ont mon colonie. oyo ebana biso nyonso ozomona oyo tindi tala awande pinjini wandulamba biloko pena usali mwa mesa donc yo nakulele na yo nakulela mila ndenge moko yango wana mama me yokomona na bomona ozali kaka kulia lokwanga ngai na bomona koloba te nazalaki somo ngai na bomona nazalaki nde tuna mituka ezotelema mibali nana mama ya solo ngai likambo oyo okita grave ikita komplike ngai nana ya solo
Ah, Suzy, maman, bali non ko sekpa na ebisio. Tata na ke na ko bali na mwana mwasi mungu boy. Mama, ulubata tala mwana mwasi monene lokwa mutati bifunda. Na kishasa lelo. Tala monene tsuka bali na kita tele mate poli malibus. Ngabise wana te. Ngana ebina kuzoya mwasi kitoko. Ngo ilu mama kitoko. Asa minene balula pongi mama. Te yo na. Naza fiere. Na fiere na moni tango pena tozaka na mana kala le ba mindele bayaka na banda. Nini tusele na? Eko. Seka muke. Seka kaka yo, seka sepela na yo. Soko sekete na zo mishi. Seka na no avala sakima. Azabe na mwana mubaya. Aseka no zo lobela. Koda. Tara yo moko la qualité et la différence. Bonjour. Voilà les maris. Bonjour. Ça y est, la maille, moi un peu des sourires et des baisers. Bon. Où est les mailles de maman? Na gagné tata na mauvais choix. Niki. Moi non amo soki totala ona misuka tolamela bapapa ngana one mtu opete mwete ngana one mtu opete moni tina sinelo na ndenga mayele ya to sola libanda ce n'est pas pour rien moni vie quelque chose mené awa eza hôtel la ba boy na fifio ba mené kuna vali ngapena na posa lokana ko mata lokola marca dogo manzaka boya voilà on a besoin comme le argoya Samantha les grands sapeurs comprendre et mon forme na mikili dans zo beto zo tazo kanga penda oyo ça banzoto na biso te ba nzoto akini tala omoneki ya jere maboyi mamba voyage niki ndinga mayele kopane papa na mama baye ba kutete lote biso tuza to binga broli na fifi to bengi bango signaler bango kende za moye jele maboyi comprendre biso to kende ami bantu ngana yo bo ngana mukolo ngana ko bana kende ngana na kende comprendre pour ça la bien oh ya Christian yo ko kenda vanga te fongande mo mo sina ke liboso tala te o mo yo tika kidiba yo moko na lobe no kote mama yo ko lobezate yo lobezate uko kakone no sene ki yo fanga Tira fama kono. Mama koti mwenje. Na fana kono na ye. Mama koti mwenje, mama koti zando. Maman fait la bonne soie. Où est ma belle? La malle de maman. Mais pour venir on est bien dans mon ce qui vous venir na climatiseur pour les cacailles. Pourquoi na climatiseur? Te maman na pe manam. Comment on a un sujet comment on a un sujet ba? Mami wa tabatwa Nzambe. Mami wa tabatwa Nzambe. Suzy bantu mami wa tabatwa Nzambe. Mami wata Nzambe. Loko mo bozo ya nango awa. Mama jo siko lelo wena mami wata Nzambe. Sema kama somi tipa. Mama. Yuza na ngano mkilo yo. Azamona kingabwa, abona kingabwa na pweso. Mais mama boti katalo ba yemoko. Na c'est intermédiaire. Ngamo to na yena, il faut na do banana ba kia ga no sona. Mama tika no zela tika. ngana ko kende na sale fo na kuta na ba relation na ba Henri Luboya, ba Miguel Chamberton. Bango nde baosala ke bango nazala mike wana mpa na bango na pengisi oyo ya bigekise yo ye ba Yannick Miguel Chamberton banzoto na bino bango baosala nga je moko boye baopesi baopitsanga mbei nga nasali tu na benzi oyo ye ya kasi yo kokenda vanga te fifi mutakendaki abendi ye bamamuke ya yo ya Christian tokopere nga na yo tosisa toka moyen bon bango nde bazwa décision tout comme moi tout bien avant tout ça que non il voulait ya jelem ne la boyi entre biso balé dans un tamaro bete biso balé ba bakisi ba ba dossier ngo biso balé moko to ke bete biso ba to ke ni kamba moko on a ba ba kino za ba pesa na biso te ba tout en sauter ba tête aux ailes onzo to na te ana mai biso to kende dai pas à moi ça libala so boyi na faine loko andimi asufri pambane asufri ndenga asufri bino basi la kande wana tango koma kuna okiozuya ya mobo kuna le tio muki trouble olenga mbongo mingi ye ali na kambo mo muke Exactly. Esa ro pesina bazwaka. Oyo na sanga bon shimbo Toka na atena boka na atena so yo na fino ngani yelo kwa kamini pakola yefweni poba ni mataza mwasi na yo pakola yefweni yango yo beni na hicho umbeye omonteke umbeye ta mama mumi ngani na sabu
namoni choix soki ndeza yo yango wana nza bayini basombe naleki na basi cigarette alula mbongwe biere wana betula ya basi kaka oyo akolanga fwenge basi moko bayeli biso awa ben poli ya kosakana te mama laissez le passer passe namoni yo laissez le passer passe oni kozongisa makambo kala aza na mwasi te soki tokofanda bakanisi eza bien moni oyo leki nanga zoba nao yango eza vérité ça c'est la femme mariée sans mwasi donc nayebi so ndomoninga boye l'homme seul avec la bible mama bao bayaki mosusu omona awa zor awa noir mais yo namoni yo na qualité na yo bana ya pembe mama ovi pena maman merci maman bena merci mama na yo ya Christian nazo biso pona na yebi tala ngana yebi Mireille Mayamba mosa taille akenda kuna potoma ya mobweka jalala boya zwi ndeni tala botika biso ni ba tokenda to bengisa bi ya Christian niki leki na yo na kei pe na sundoli ya na akono kosi ya na moni ba yo timbe biso kenda na yo to sala complice biso mba ne fala na kilamba mama yo sika pamba tokende ba yo kende tokenda moto yo moni yo ndaba yo kenda na ngana ya na ko tanjana tine leki na ngai ya ngai mulai za etajite ya ngai mukuse peze bonga te obado manke kende la télé mais la quand on a vision de vérité yo kasi makambo zo le ka awa yo mona weza makambo mike boyi boze belé il faut za misu munga mona mungala zaka misu bo pai azaka misu bo lala te faut za misu makasi na so na vandi so awa boyi poza commettre kuna ba 5 na bino ni bale kuna ba 5 soki ozi misu no siko ko lali so mona mobali so moi si fiche za likolo na mitali yo ne faut za likolo fiche o za likolo na bango kuna ta baza ba yaya enfant na ina toujours likolo papa na bino asosomba ntango bon soki yo moni kaka ngana papa na bino tofandi to ndoso mamba papa yo yi insiste to yo gandela tana ngana ko comprendre ko za papa biso mbale ba tia na kombo na yo soki ba tia na kombo na hote komba visha mais ngala ko freza yo ko za ya nini ya liboso to freza ko za ne sima yo ba zu kombo no ba tia liboso ata papa na bino to bo il faut ko insiste pour on va pour parce que docteur na papa c'est ko bo tia kombo na ngase libo bon c'est belete et ba kuna ba charge na za ba kuna na yo yebisa kaka mpo ntango okende bandolukalukanga te andoa na soirée moto organisaki na bami na ngai ya université donc tosala mo marche santé mo banda atati wileria atati peine mais yo aza na esika okete omoni morai nanga eza mabe banda kaka topoli tolongwe oyebi morai nanga bebi maman topoli déjà bon biso tolingaka tozalaka na victoire ifale togane kanga mpe munoko na ekalo te kende yo bafandi balo bana mambo eza sérieux yo aka mama soirée ayebi makambo pourquoi comprendre makambo te na comprendre makambo ndeni atoko tu vas solola oyebi likambo solola te yo directement mama soirée nga na bibi te yo bino yo muto tikaka moko zaka no mwa mobali mona yebi te tozaka mwasi mpe mobali yo na tata la question moi si tes que non la respectaka eta ke alek na ngai eza propre te na papa ape to bimana na concurrence te nga na pesa ki contribution nga pona attention contrôler la langage non je suis pas toi c'est dit ba muninga na lobi na c'est dit bonne muninga na lomba osaka nga okena nga so papa zake me makambo no so kasi yebi to pesa mutu makasi na yo na ye nga na sakisa bino bana kando na na ngo Alors faites ça rapidement. Bonjour papa. Oui. Vous êtes ensemble? Si, ensemble. Ok, je suis là. Ah, oui. Papa, premièrement, limbisa nga nanu, peut-être ozokende mosala na zwi otan moke tosola na bandeki na nga. Deuxièmement, papa, naza na besoin ya 500 000 francs. 500 000 francs? Oui. 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 500 000 francs? Oui
Vraiment, papa, cette fois-ci, comportement, on a échangé à 100%. À chaque fois, maman zolila na kombo na yo. Papa pesa maman te sengo. Tango pesa maman sengo, comment ambiance est corénée na ndako. Ezala ya bien. Ambiance ezala kana début papa siko ezala li susute. Okoma kaka soko bimi, ozongi na ndako, minui, obimi, oye lobi na tongo. Soko zongi lobi na tongo to kozonga lobi na tongo kuna. Moi si obala na ndako papa, tala sangisa biso. To uta bipai na bipai. Azwa place wana na motema. Azwa bana na yo, azwa sangisa. Papa peut se sengo na ko. On peut faire souffrir moi si abatu. Papa so balaki pour nous pourquoi balayer? Faut le tika ya vana leta kwa koti na ye. Alikazo mobali wa kotia ya za na heureuse. Papa bibi le ba oni balé ba samani. Fais la volonté ya Nzambe. Mio se dala na kimia. Papa pesa maman sengo ko. So pesi moi si wana sengo. Biso beto za la bien. Papa moi si mo rote na kitcha ça va zo bana na yo. To uti bi pa. Arrête. 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 Non, excusez papa. Tu profites bien de l'occasion oyo. Vous vendez tout sur la papa. Pour ça papa na biso. Tu revivre tel cas militaire na kata kamo non. Pourquoi est-ce que maman zo linga biso? Maman zo boko la biso. Ota ko ba intérêt mon roté mais ota linga biso na mtemo mobimba poni ko nyoko la ye. Quand même so biso. Donc mi traumatisé même na classe moi autant a bien saté. Je n'arrive même pas à étudier ma ramusu pour na ma ramboile kanda papa. Quelque part, mais quand vous colocez moins mobile, vous êtes biso à l'aise. Parce que si on à l'aise, tout ça à l'aise. Oui, c'est qui est vraiment sûr. Papa, tu sais que c'est mon carte papa. Parce que vous avez manqué biso ma carte papa. Maman chaque jour comment la papa. Autant maman wapi, autant biso papa, autant biso wapi papa. Oh papa wapi biso, autant ici biso, autant ici biso, autant ici biso. Papa éducation. Et bon ma papa maman va vendre. Bon éduquer bana. So yo papa, osa la terre ndako osa la terre papa. Papa, éducation moi non. On peut s'en voir papa. Tu dors toujours aux alibanda. Aux alibanda. Moi na wala mkalem sous na 2h du matin. La personne soit ma note na ya tanga. Auto na maman wapi papa. Ce qu'on peut maman répondre papa nini. OK. Tu es l'aîné de la famille hein? Oui papa. Je vous dis ceci. Que ça vous soit la toute dernière fois il a osé au fan de Sanga pour me parler des sottises. Ok? Ta gueule. Vous me parlez des sottises, vous avez ce courage-là, très tôt le matin comme ça, vous voulez je sais pas quoi. Hein? Mimi, papa, il faut faire attention. Faites attention, Mimi. Ainsi dit, ainsi fait. Que ça soit la toute dernière fois. Hein? Mais l'intercepter ce matin, parlez-moi de votre avenir. Point barre. Papa, on appelle ça avenir. Kanga. Ça va? Non, ça ne va pas, papa. Si ça ne va pas, je m'en fous. Ok? Je vous dis, je m'en fous. N'osez plus! N'osez plus jamais! Ça, je vous dis vrai, hein? Celui qui osera encore une fois de se mêler de mes affaires, il saura de quel bois je me chauffe. Non. Tu vas continuer, Boy. Pourquoi? Non, pas jusque-là. Comment? Donc il va toujours avoir un problème. Donc, avant de donc papa je sais biso tu osé même pas ya kofandisa lisusu mais il va dire papa je na biso wapi azo créer du wana ndako oyo tout ezani non dis-moi il m'a béni de le c'est pour nos intérêts comment est-ce qu'il biso papa o biso to yebi papa ni vraiment ninga salaka papa lelo ko mosilikila biso papa alors quand on il met sur la binga Mireille Mayamba na ya peo Mireille Mayamba c'est Takaya Mireille Mayamba na ya peo bazoya karami que normalement on appelle ça bango ni na nyoso makambe tira nyoso ko yo bengai soku si ubenga pe Francis Kateka mercredi on tient on bien on ubengi nani ya batu na ya kubengi Francis Kateka
nautaki kotala camarade na Julie Bastonnet wa Paris ayaki Julie Bastonnet ayaki nga na luki ya otutelanga pondu mpenza ozotikanga na tuta pondu na age na ngai ezalaka juste nazwa bakoli Julie Bastonnet ayaki nango oyo Edwige Lomi atindela ye ngai ye Edwige Lomi akutindila yo biloku ntango atindili yo biloku ale ukamati ubombi yango nesya motema neyo kwana ngai papa na duba te eza bongo te papa naza na ona likambo mosusu naosepela te esalanga mpasi makasi mama ya gelema osouffrir tozwele solution azosouffrir makasi nga moko naokota mpone yamoni degré tonto arma azosala ya geleme eza mpasi azokokani kutoloba na bino te nana yebisaki makambo ya geleme nga naposala osu na ndako mobali anakole makasi aofuka misala kanga monoko na yo awa toyobanaka ngai nazovivre na condition ya pasi likolo ya nini nalobaki na bana na ngai nde boke poto fifi oke poto boli oke poto bokipe biso te posala biso ezali bosala likelemba ndenge fifi akende poto liboso abengisi brondi Bondi ndenge ke poto wana il faut bengisa mutu moko oyo akokende pe poto alanda abengisa nalingi bino nyonso bokende ngai na mobali na ngai tovanda na biso awa si tomeseni awa tomonaka bato donc tovanda na poto te fifi akei abengisi brondi ekomi abengisa geleme andimi nano après ye kobaluka ye moko alobi lokola si na boti bana na ngai na mobali moko na kochange si mobali te na kovanda kai na arma na ye ntango baza kulubana yakende poto mabe ezali wapi yokanisi mibali sokukei kunene poto ndokei kukamata mibali ezali likelemba nadubaki ne ilokula yusa kulandela santima kaka usa kukoka santima ukangami kaka na armana yo vwana na armana yo Louis Kafu aza kunene poto Louis Kafu aza na Londres mais Louis Kafu avwandi boyi atali papa nene tikali na kisasa kuna abendi moko ngala niko yo basuma mbashebe mbula ebetela moyi ebilela ye na libala na ye lokola lingi libala eloko nasepeli na ye azosala kisage femme mobali aboti bana bibota partout aye na bango na ndako ye azwi bango gloire abi aza mwasi malamu ajoue role oyo esengeli na mwasi ya libala lokola si azwi yango nautolobango mbumbu matembelanga yano akuyeba ndenge nini kusirisha makambo oyo na familia yazoya na rapport yo ndi basoba balangage akatela bato makambo ye moko yuzolo makambo na ye moko ayibinga okuji kandi ona msazo souffrir to tika souffrir po ye mo mtalinga souffrir monote sotika mo Christian tene na ye utaboni na poto ni ko nyokoma asepe na vi wana ufoto sani nakutani kupwani na peste nakutana tonton Serge Ngimbi mbemnyani mbambi kaka ya Gloria moyete yo topesa na biso ya Gloria bala omeka no lisolo na pala Santa Maria wana te omeka na ukute katana na lisolo wana lelo kukulamba ni mama bia tuti ke mama kututa pondo yo mtu kulamba eza un problème te non lamba au la te teria basola ye mtiso le mo kende kibomango Julie Bastonnet dans ça nago akani ça pe biso Chérie, moi je suis fatigué, je ne saurais pas monter. Je l'en chemise dans la traite comme ça. Suzy. Kokasete na yo côté na yo kala ngayo. Na okendete. Qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas pas sur la chemise du colo. Quand il va concentrer dans les réseaux sociaux là. Na kata, na kele konsuela yo patron des patrons, chemise pour olata. Wana makoni bali. Maboko mibale misupe mibale kende na okozwela moko eloko nini eza na nzoto nga oyo nasengaki okele kopesa nga eloko eloko nini eloko tozokosanflamme te nalingi te nalingi oyusinga te obalanga mpe nao te zia tongo kobalanga mokomo oyusinga yo obali nonga tozoyusinga bongo te tikaka baflatelo na boyi makambo mobali eza te tikosimbanga aza no mobali mayele biko bali kosuka baboyiko munene ome comme ça okati sengi boye toni nyango telema okotelema yo moko tomata baeskalier wana ngane na meyela kopema to na okete blagueoyotinanga na loenge naboyi na ngati eza ozokanga ofanaka pona nafandaka pona nayaka po
jusque là dans le balinga pété. Mais en fait, à droit, on dit que tu n'as pas pété. Na lingi na tena bobe na boy, n'est-ce que comme na bo. Non, le bano tire mina. Na tena miko, bona koka. Intérêt makamoza yoza ngate. Intérêt makamoza. Bo plato kendeza yoza ngate. Je m'en ebe bakas. Ça va non. Ebe ba pété bo. On mata yo. Comment on a non pété. Mata chosinis. Mata. Mata eko. Mata so cheti ebe ba torta. Torta. Oh mata. Mata. Non mata te. C'est là. Oh mata lelo. Mata. Mata. On est pas mata makaste. Mata. Non mata te. Mata. On est là. Oh mata. Yo, oh mata. Mata. Oh mata. Oh mata toma. Oh mata toma. Non mata. Mata la moko. Non mata te. Mon Oh mata te. Oh mata te. Yo no veo como papa. No como no kete. No kete. No bambelo. Mon là. No kete. So, on va aller visiter. Yo. Ça, c'est quelle idée? Hein? Non! Et ça va bien. Il doit le temps soit riche. Tu rêves? Non, papa, c'est pas ça. Au lieu de précipiter toi là-bas? Non, papa. Je suis encore vivant. Mais bien sûr. Si j'achète une maison, dans votre à Congo là-bas? Le temps où il s'allie, un jour, et créer trouble et papa. Bonjour papa. Bonjour. Alors bien, idée wana euti wapi. Moi je suis encore vivant. Et tu viens me parler à Makambu Yaba, Lupangu wana, Tchana Kongo Nanga, patati patata. Non. Bien sûr. Je te dis mon fils. Bien sûr, Mon fils, papa. mon fils, Plaît, papa. je te dis, on est héritier Kakasoki parents à Koufi. Je suis encore vivant. Botika ngai, nasa la vie. Mais papa, tout va bien. Parce que là, on est tellement intéressant pour se lancer à Kouvan. D'accord. Mais papa, c'est des choses à raison. Moi, je pense que le monde a pas de colline à y tout ça qui m'a dit que le monde a dit qu'il est bien. Papa, je suis pas un papa. Ah bon, papa? Mais je n'arrive plus à comprendre. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un problème? Non, pas de problème. Mais comment tout à coup, vous avez une idée, mais papa, non, ne me permettez pas. Trop loin. Voilà. Parce que le lot soit arrivé que papa, imaginons que Osa te profite. Moi je ne meurs pas maintenant. Non, papa, s'il vous plaît, j'ai 46 ans. Nakoufa peut-être dans 113 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Papa, s'il te plaît, papa. Au moins, on est au Vanda, papa. On sait papa, parce que nous avons ma casse. Mais jusque-là, à ta testament, maman, tout le monde a. Oui. Oh, oui. Mais c'est quoi ça? Tu es bilo, comment la casse? Vous en avez posé ça testament? Papa, nous tenons sauf au Yébandéga pour se venir à la vie. Ouais, je comprends. Donc, voilà, pour ça, vous engagez Bandi. Non, papa, c'est pas ça, papa. Tout bosser dans un appel sangai maladie, vous précipitez les nanga pour que vous tirez dans papier. Papa, mais déjà boire dans l'état, bah ignorera déjà bisou. Tu t'as pas monté c'est du bon. C'est ça. Bah ignorera déjà bisou pour tout ça ban à deuxième fois. Ok. Moi, votre père n'est encore vivant, nous avons ignoré Bino Azate. Parce que, s'il vous plaît, parce que dans mes documents, comme on a dit, non, Isaïe. Mais toutefois, donnez-moi un peu de temps. Baoyo baye biote ya bango misala ezofuluka ye baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokete liboso baoyo bazotosa malakono te misala maboko na bango ezotambola na kimia kasi mpo nini te ngai mokolo nini eseni kokota na motema na yo mwana nga mwasi okoka komibendela maladi ebele na nzoto eza mwana arma asali bajour ebele ayaka te donc ayebi okuteki aza na bana ngai kuta mosusu kala longola ata makanisi na ngai eke mwasi na makambo nano kaka nini mosusu kotuma arma adema asali ne
Papa yaka sina ndako te alala aneti na ndako te almonda na akuta tata apela papa penga anga te ata bana ki atuna santa bana telaka ekutu te papa to sens comme kule bele ne daza bote loko ezate te loko ezate papa lisumo ngala sala mobala ama sona ndima mobala ye lisumo nene ngala sala sona ndima mobala ama mwana ngama mama Nalembi, nazo nyokoma. Un jour nzamba kotunga yo nga na buta mwana mwasi te mwana nga mwasi eza nde yo tokobundana likambo tozobundana nango osambela makasi nzambe nasunga ta moke te balobi la patience et la longueur de temps moni nyonso armando salem ezongela bana basi te na bana te eloko moko oyelaka bana te eloko te momono amasoka evierge ekotikala kokomela mpe bana na yo te oyebi bolamu nyonso oyo osala na kati ya libota oyo eza na kati ya motema na ngai kala koki olobela yo boye fwanda kaka kimia me mokanda ya nzambe ezoloba na Jérémie alobi nani ne fais pas ça sur alobi yo fwanda kimia nga na obundilile yo fwanda kimia ngai tata na yo na oyebi ndenge na kosolola na alima wana ameka ta oshange akoma na niveau ya kotika mbongo te bana wana yo ozosala wana yo oluka ndako ya kosenga mbongo oya koluka biloko ya epai na biso voici là une femme qui bâtit sa maison et un déchet. Maman, moi, je suis ma bébé. Maman, je suis là. Je suis là. Je suis là. na ye mais bimisa bana bakelia na ndako bimisa mbongo shele na kelia na ndako aza mwana mobali okokaki ye eza pasi ezosala mpe ngai tanke mwasi nakokaki kosupporte yango te mais yo oza na motema ya kosupporte kobokola bana oyo oyebi nzela bauta mais ozwa bango lokola bana na yo moko ya makila na yo moko baza bana na ngai koloba bongo te yo tobota bango te baza bana na ngai kamara eloko arinsama aye mwa eloko moko ya moke naza mwa eloko ya moke ezali awa tika komitungisa toro ifo nabenga camarade na ye Antonio Luca kuna na kati ya France ate ya enani Antonio Luca Antonio Bandera na Karine Cham malamu po Antonio Luca bakola na ye manda bomona Karine Cham mama ata loso na mafuta ya mbila musa basembo ebopese mbongo bana balia musa basembo kaka kaka na sana ngonga mama na yo lokola ye abwatisi yo don ata awa eloko ezoya te mama tika kolela tika kolela ama makambo azosala yo mwasi ya liboso na maboko na ye osala vite osala ye mabe te mama nga nde naboti ye ma ya miso na yo ekoganga liboso na ye butu moi mama papa je l'aime on na ngai mais Armand je ka bo merci Aya, merci, courage. Nzambe apambola mama. Ke yosela bangata loso somme mafuta ya mbila linzanza desa. Na dekopa loso cheli bango balia mokolo eleka. Je m'en laisse na manzembo. Tena mama oye tena. O kapelenga. Uzo kapelenga mwambani. Opinyo. Mama, chele miro a kapelenga opinyo. Tena yo. Boni miro. baoyo bayebi yo te ya bango misala ezofuluka ye baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokete liboso baoyo bazotosama la kono te misala
tala maboko na bango ezotambola na kimia kasi mpo nini te ngai nandima kokumbanda na yo le projet de bonheur et de paix yolaka nanga kino mokolo nini namoni na vi na ngai papa onini molili ekozingela po ebomoi na ngai kasi wapi diference olobaki eza wapi Tia oya mwenye mutani wana. Tia wana. Mama mutani ulika. Tia wasapana kwa na mutani. Semeki nini peboy? Wakati mabongiso mabili. Kasi yo za ka chef fit, mu pepe, na ozo na mu pepe. Tanga nga mo tena. Yeba pe na ndo papa zalaka. Papa me fanga ngai. Yebo kwa kwa libana na nda kwa bavareli ya mutende libana. Neti boy ngana kokate étouffement. Ozo étouffement te. Yo la ta jinte. Na bandela wapi no beza ya ya boy, ya maboko milai. Boy pe na ndako ngana osepela tata muki. Papa fa na ndako. Yo ndeke no koma mari de nuit. Papa ninga boti el kwa boti penga. Mari de nuit kabel. Mama femme de nuit na yo kosuka ngapa na ngai. Ma. Elo kujula mama ya pena me. Ngai. Ayo. Yo mama kugilo ne. Papa izalaka. Mama fanzi wana, mwasi na yo. Naya te manake zolo man. Est-ce que ça a un sens? Moi non pas moi ça fanzi. Ye on s'appelle loko. Tenga kuna chata mama maquillage na bon selon na poto mbale. Est-ce que c'est papa qui l'a fait? Te yo sa wana keso embai mama bazana pote mazo mbale mai. Matini yo bokilo na emba. Na era ki elko, na era ki bitinda te. Mama, yo ki na zo rende pour bitinda. Ça la soumise. La femme est belle, soumise. Quoi, ça, beaucoup, mais ça, c'est mon maïs. Soumission, pas kilo, madame Koni. Yo pas besoin de l'eau, on continue à dire combien, à besoin de maman. Yo peut être un moment. Soumission, pas mon bac, n'a pas beaucoup. Dans son amaté. Oh, nous avons le bain. Oh, mais yo, c'est ni maïs, c'est que non. Mais, monsieur, mais moi, je n'ai pas de et pas de quête. Ndumba. Donc bino bolingi ba kento ngo bozoswela mwana bino bazande bana bisana bino e bana ga esimba te nana tona te nana taya komi sokola komi bobisa ko chaba makeje nana chabo e mama bana ga ye akrakenga nana taba nalobi akopese ma yo zana okopese ma poni ya tikili lo poni kanga mais so ati to posa bokilo na ye de za wana okete suka to na oganga ngwa papa na katanda nalobi na dala susi to yoka na te so ki ba ngwa banga so ba oti ko ngana osimba yo kabele fande na yo na obeta yo na obeta yo na yo na beta vraiment mais ka so za tanga na bango suna beta na misu na ngwa okete musabanja tika kosima ebe tala papa omani yo omani biloko soki elokota biloko soki elokota bozali nango na ndako omani tina kosibe na nzoto sima nde na osepisa mama tika makelele kokota makambo na biso te mpe kokabola famille te yo nde moto olingi boyo okolo mpe na miso Maman connaît moi sa grand-père, grand-père. Aza koité ya pembe. Maman demande kaza pembe. Siko witi kulo kwa mama mama mama. Lunga wapi? Oti na kero za mai. Kene kwa fanya mama sasa winu. Kwa nini mama sonya anafanya na sasa ndola na ya witi la kunzile kuna kwa kwa mama maite. Kwa hiyo utepe bado mama na bana. Oyaka libala. Na nisuka lipasha nje mwasi. Mwasi super ibali. Otika hii. Otika mami wata. Baba kwa mami wata ke. Mama mami wata batuna kaye.
ici. C'est vrai, Bibiche. Elle est ici. Je dois prendre mes responsabilités aujourd'hui. Naïbisio, ma chérie, elle va quitter demain maison. Ça, c'est vrai. Dieu me voit. Pourquoi? Il y a trop de bêtises. Elle ne parvient même pas à s'assumer de moi. Alors, Naïbisio, c'est pour un coup de sabot. Oui, un coup de sabot. Et puis moi, si il y a Taïwana, Mounenewana, Talakaka. Mais maman, vous comprenez que moi, si on a battu de la main à mon kilo, Ama, zena ido ngapena bonga. Oma tsoko ko sa buzo bana kuna. Ko pakola ngomba te pona zo ngomba pakola ngabuzo babu. Nazo pakola ote. Oboya yi te ngana zana pawo kuna te. Itali kuna peut-être soko boboya yi. Soki ba ko vanda kuna kwa mama bana no. Yanga ni kuna ka. Ngana so ana na zana bezo na moto. Non, il faut rectifier. Maman bana ngeza yo. Ezanga? Oui. OK. Soko ngaye. Yamona lobina yo. Là, elle doit quitter de ma maison. Yangani. Ok. Toi et tes enfants, il faut vous faire là. Puis non, il faut vous gérer Ndakouana. Parce que là, c'est ma mère. Yo, Nabana. Il faut vous faire là. C'est votre droit. C'est votre héritage. Ah ouais, nous sommes des locataires. Donc moi et toi, ensemble là-bas, dans une même maison, Tokabola Bissemo Nabiso. Mondo sombela kaenda. Non, na sombela été. Yoka. Na sombela été. Yoka na. Akutanga déjà na mina. Bon, yoka. Oui. Mais yoka, unaganga. Oganga pourquoi? Mais nini katizo ngalo bakona. Loko akuta ko nanda kwana. Ngami pende na ngakuna bana. Ko talisu na ndako na. Fo ko sombela nganda ko yanga. Ube na kovanda kaka awa. Na kota kuzoba na tena kovanda tunata. Ngana bana na ngana zala besoin ndako mususu yesika. Ube na kovanda kaka. Makolo mibale e koma kuna te arma. Ndako na sikikoya. Awa to so futela. To sa l'économie pendant que yo za kuna awa. Na kozala awa. Matambe na nga eke déplacer te. Eke nesika moko te. Ye alongo te. Yo na ngali biso mibale mwasi na mobali to kozala awa. Ti mukolo ko soma ndako. Pourquoi tu ne parviens pas à comprendre? Pourquoi ni te zo no comprendre? Baoyo bayebi yo te ya bango misala ezofuluka ye. Baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokete liboso. Baoyo bazotosa malako te misala maboko na bango ezotambola na kimia. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'en as pas. Dis. Tiens. Mais t'as la banane. Oh, comment que nous avons là 3 jours à taille. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? On va indiquer banane. Je suis le premier responsable de ma vie. Je me conduis exactement ndenga mon alingi. Yayo nini? Je t'ai déjà dit, Zobilo Bonayo, allez dehors. Je t'ai déjà dit, j'ai plus envie à au monde on a ratanda Bonaye. Point barre. Tu exagères. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Je t'ai déjà dit. Tu n'as pas une question à me poser. Sokingai, na sali 2, 3, 4, 17, 46 jours. C'est pas ton problème. Tu ne comprends pas que mon papa a été. Tu ne comprends pas ça. Tu es assez adulte pour envoyer que non, le bien et le mal. Hein? Alors, nazo naksayo, nazo ko aider yo. Hein? Nazo ko aider yo. Quitte là, quitte là. Quitte là, quitte là. Je vais t'aider. Voici la preuve. Hein? On est, hein? Moko yango ebimi. Allez. Allez. Papa, ça veut dire que mon cocher bimi, et ça dit preuve, il y a que bimi ça bilo ronayo, va-t'en. Mets-toi debout, allez, pousse. Dehors, allez, dehors. Je dis dehors. Kolukate. Voilà, mets-toi debout. Allez, on y va. Allez. Allez, bima, 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 bima. Eh, chut, silence, hein? Silence. Je ne veux plus te voir dans ma maison, ok? Vous êtes tout là? Vous êtes tout là? Je m'en fous! Je m'en fous! Je m'en fous! Je m'en fous!
Papa, maman a zanga place à kokende. Ah bon? Ce que maman bimi c'est que biso peut toi na si maman tokei. Tant que biso toza a bana ndako papa. Excusez. Papa, jamais maman bimi ndako. Papa, moi je dis à papa la fille. Moi je parle. C'est moi qui décide. Papa, c'est moi qui décide de ce maison. Papa, ça veut dire quoi? Maman, maman, c'est ce qu'elle dit. Papa, maman, elle n'entre pas ici. Non, papa, elle n'entre pas ici. Papa, j'ai dit, elle n'a pas entré. Non, papa. Non, papa, non. Toi. Non, papa, non. Yo zama sinangai, yo zama kabelo, zama no ni mana bot. Deni tuzakuzula eliko basi, yo pele lizakule. Akuzula yo mabai. Nakusola na borel mabwati. Soki sava ukei poto bali. Soki sanva pa a. Ngabo zula mi bali te. Pona zo na basi malambo so ila yana ndako te. Mama eli mwasi mokuta eli ya pasi awa. Tala mwasi papa yena ya awa. Biloko alata ya awa vali boklo na ya zawana yenyo so libanda. Suko bingo kezula ngo bali ngo yela bali. Ko tiaka miso te ofungula kana monoko za mwana mwansi ndali zo kenda. Après la naissance c'est la mort. Ozo kendo za mwasi tie ni frère. Soki bazo roger yo maite bazo sopela yo maite bazo tie yo maite ko kauka. Okubeba ngana zina bala. Yoko telemela ili kote odo eli ko bongo yo mo to yeli oko to kulukira yo ata memi ko meka ko telo kana te mama azo luka sapati o fini paso ha yo fozo mobali ya sapati pona toza na pasi tina seki mama linda mela kisi na kufa nini oh mama na mela kisi na kufa oko kana na lifelo okufa na ngaite yo nde luka mobali na yo mengai pena nini na zaboye tala bili yo kanano na bana kanye na tala kayo yo lingi kula kisangaite ngayo kwa na bana sinzi na ndako byoke na kanoba bwati ndio siko kena kolokota iloko bana o el kwazo benga bo taindi so bomba na tulike yemo karubise ni la mazoro yo ke kuzoina na ndako yo ke na kakuna swadi za yo kakuna kamwe yo ke na kakokota na obambiasi ngana bani na ndako papa mama wale na ndako ngona na tima o ke kokabda na babwati ezalaka basi nyonso basali batura wana mwe mwasa bana ngate tozoke na kolukela yo mwasa mosusu biso mi bali tuyokani ninge tuzoloba boye tokia kobana na kwe moko totala kabala basi bakoleka mwana oyo namoni asukisi biso maye po tala no bote eza na susi me isimbi te aza na chance basi te tokosimbisa ye tusi tokozula ipele pele tozula ipele mpenza soki tumoni pele aza koleka nzela citoyen yakana tudingia yao Ozolo ba solo papa. Akumona onko. Pela ngoni. Pela ngoni. Bana ni bale balata kulula basi la chaka. Namoni papa comme si yana suka. Ako ozuli kanza kozule PD. Félicitations papa. Pele penza. Otandesa ba pele. Na ibite soki kosimba. Akutwa mutu. Wana lisumu wana boko tsanga ite. Boko tsanga ta mukete. Yo pe tozo la yo la yo. Pardon. Yo vena ajo ayo kukuza atana bana ni sadi. Neti na bana seti bana witi bilanga ndenga zawa. Bon za mwana mo. Ato sa ne fiera liko bujete. C'est que je na chambre c'est que je voulais la monter ma place c'est la tête au chambre na roi tu maman mon on mon ke bon ko lebe comme na pasi moi dira non les capina pépété c'est fana la donc passer on a tata bon exact maman papa pe banda kendaki na obenga numéro de téléphone eza na wetin il est capté
naboyaki kutu koyebi so banda lobi telefone ezoleka te me nakoki te yango mabiso siko tosala ndenge mpoko mbongo mpe nazali nango lobi nasombelokisi lelo nango na mbongo te kia na valise nange so maputa bilamba kati kuna nakona lata te ya bien nabimi te mesila nango bamamba bilamba natekango sikotika nasombelanga bakisi mini Quando o povo até cada TV que até cada jamba nyuso até cada caga yena se kosuka bongi. Quando é que eu te cansa me fica assim. Eu vou parar. Baba me fica assim. Eu vou parar mamãe se pode fazer aqui me dá aqui. Eu te quero Kochama kolote. Komekate. Bosana adresse oyo. Bosana. Tu continues à dégage! Sors! Va-t'en! Diable! Attends! Longwa, chance na yeye. Bonjour. Longwa ko? Bala. Malembe papa na telemi. Ibali banora ta. Elle est bien. Oh, mon bébé, ça va, chérie? Eh, Yohanate. Yenan. Moi, c'est notre Eliot. Moi, c'est Nanga.
Cosa menesa elko boliko Maman Zela. So oh osali obino bale osali zani. To ka ko zola yo mwasi ko keli yo ka so. Papa, tu moi tusuki. Tusuki na disho. Utato se prana onde ke wana. Oh, makuna na ngambaya da boy. Vai bala na tandre, ngani na tandre, tama bebe. Combien de crimes là? Et si on retourne sur les bords regrettés? Bozilinga no moment masanga. Ozo mero masanga ndire yende siko bachai wana so basali former la sika masanga ba meki sakande. Donc so meri bière donc soukate. Yami balé boye na ye. Le poso mon cigarette. Allez, n'importe comment. Elle y a mis ça, tu voyais, impoli à haut niveau. Elle se connaît ça. Oh, moi, c'est toi, Maman, je peux tout accepter, mais pas ça. Ça, c'est une abomination. On pète ma belle. On pète la mission. On va dans la pédé. On va dans la pédé. Chérie, on va la maillot de ma maman, ma carte, il a la accompagner la salle. Maman est bien ma nana. Accompagner la maman. Mon copine est ma maman. Accompagner la kaka. Merci. Accompagner la. Bicho Nabino Chukawana Orange nini? Kende koli kayo usala nini? Ya nini? Usala nini logo? Tena kubeta yete na chakula kushika kukule. Tukapana. Sikola nikapita wale lawa ayo usala nini shaka. Wala ndiye na Ingombo. Alengani. Alandi mbili. Mingombo tali mwese. Ulai mama. Ona. Nima kuna kazi nimesukila mama mwana mwana.
Mais vous y connaissez. Il y a quoi qui est le fond, mais tukabwana orange bima yozali mana biso renaissance tukabwana kwele kune kotobebiseli yango nanga naza renaissance nanga kune ya orange tala nalobi yango nalobaka omoni monoko na ngai elumbaka solo koma bimisala bangusu me maloba ebimaka awa eza cher gelem ngai moto namema yo 9 mois tala biso tozobima yo ndenge oza wana nakuza ye na ndako oyo te yaya naboyi mosantu na yo afa na ndako tasando aoya kobomelanga sumu ma botula kiti kuna ngai pardon kende poto baoyo bayebi yo te ya bango misala ezofuluka ye baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokete liboso baoyo bazotosa malako note misala maboko na bango ezotambola na kimia kasi mpo nini te ngai nandima kokumbandanga na yo le projet de bonheur et de paix yolaka nanga Rapidement. Ça va plus ma casse au bas, moi, si tu veux. On est pas bon, nous. Tu as la clé de la voiture? Oui. Ok. Rapidement. C'est pas ça que mon tête. Là, tu n'as pas combat bien. Mais mon thème m'a paix. eloko eza malamu ezake soki osali appel moto alobi na ozela akorapele oyo okozaka pusi Akim banda lubaga urapele kuna na France banda na bwana na soki akeya ntango akozonga ye kokuta bapele maki arapele yo kozaka motema likolikolo te mobali nanga boye te mbongo eza pasi sayange alobi ake luwanda abengi nano abengi te Mabosola na tonto elko. Pardon, je te jure. Naza leste na libala daya. Elle simba amate. Comment ça fait la moda? Elle continue jamais na ses déshabillés déjà maman. Elle quoi qui vient là? Wanuza kubomba. Mabele na ngam papa. Ma yozo tuna na tu ozo tuna kwani bino moyaka na. Mais yebo tabongi na yo. Abongi na ngano mwana mbali komba. Eko na bongi na yo. Eko kala bongi. Soki bolingi na kufa bozu nanga so na zate boseli ngata poison na biloko olia na lia ngona kufa basi basi bazana mabele lingaki yangu tuzwagi ya mandiko sasa kwa yangu tuzwagi ya mandiko so tan comme na ona beta o beta ka je te jure beta no mezana na lobi na boy bozo obebi mawa kenda awa sister soka moni ke mabe biso tozo ambete obima na ndako kena koluka ndako kena kupana donc banawa tokopesa yo kaka o biso mais fallait que okoma tina wana mais yo okoma tina point yo okoma tina mais moi si bon le mettre pour nous mais bon bon que zona on ça abomination moi si wana zona na aussi ouais ça abomination ouais ça qui nous ça me gote le Mama, 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 elle quoi dit? Elle quoi toi aussi bien qu'à gangi. À tout moment, elle va dire.
Ça va, merci. Le roi de normalement fakinde Yann Tab na Frank Kasangana na Sarah Chitoko na Jacques La Foudre. Ah, mettre avocat. Bon, tu vas bandali. Ça va mettre avocat. Oui, pour ce leading Gonda. Leading Gonda. Tant moyaka na Fali Tumbuka. Baba so bada ba na bango bada so basa andikani. Na bandali. Na bandali ça c'est peut-être interaction biso obi Irène Bilonda. On a déjà trop ceux qui t'ont mis ma boîte à tout le monde. Il y a basola trop na Sarah Chitoko na compagnie baba ndeko. Ma Véro eza faute à maman te. Papa nde muta sali ba comportement na ebongo. Yango moni maman a eu décision okanga kende na ye. Te ma Véro yo fo benga maman o solola na maman ma Véro. Oyebisa maman ke azonga Yannick Lusala kutu na Paris abengi ye. Yana expliquer makambo nyonso tu aboyi koyoka na ya siliki. Allez. Bonjour mes enfants. Chérie, moi, quand tu as ma valise, t'as qu'à dire. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, je vais vous présenter. Elle, viens ma fille. Elle, c'est Bananga. Oyo, Bayana Bino. Ah bon? Alors, Oyo, Baleki Nabino. Mazali Bana O Nabota, na Maman Nabino, Bibiche Makoma. Alors, Tala, Yana Bino Liboso, Elle s'appelle qui? Elle s'appelle Mimi. Yamimi. Oui. Oh, Yamimi. Mais elle est jolie, hein? Jolie. Ma grande sœur. Mimi, c'est la petite sœur cadette. Elle s'appelle Frisha. Donc, nous sommes en famille. Nous sommes surtout Bananangaï. Après Mimi, il s'appelle Saddam. Saddam, enchanté. Grand frère Saddam. Après Saddam, vous avez ML. Enchanté. Il s'appelle Beau Garçon. Beau Garçon? Oui. Allez, Yamba va aller qui là. Donc, allez, viens maintenant. Viens. Yo, na yo. Allez. Dans la bana basi Misato, elle, Yana yo. Elle s'appelle Tancel. Tancel, Tala Vrija. Donc, ça veut dire que, à dater d'aujourd'hui, Maman Nabino, Yeyo. Maman Bibiche Makoma. Alors, Tabana. Ok. Regardez Maman Abino. Comment on a Bibiche Makoma? Quand on a vu un pouvoir capable, oui, papa Abino, ni Bino Nyoso. Regardez maintenant le pouvoir. Ni pas la tongue, au Kama et tout. Regardez maintenant. Allez. Entrez. Je vais vous montrer
merci. Oui, chérie. Dis. Papa, pourquoi côté vous libérez ce que sur la papa Voilà. Hey. Pourquoi côté et là, c'est ça. C'est qu'on a bien. Tu parlais de guerre, Baba, écoute, je te cherche. Maman chérie, combien m'a dit elle a bien été ça, mais mon bébé n'a moi c'est bébé. Moi c'est pas un bébé, si le ça va. Bah moi n'a pas ça, je pense que fait un tuté ouais. Ça fait ma camarade n'a pas été tout année là quand nous avons fait la elle. Malingaba mon autre chérie. Oh kaka na côté de balle de son balle mais il est ça tombe bien. Allô? Samira Mbambi, boza wapi, bobengana, tozana eko bébé. Buena bandal. T'es tous à côté venu qui voule. Eh, tout ça qui voule, on a beau qu'à nous on a vu des bols les cas chérie, tozana eko, bobala mbinga tenda ba poil, tina ba pack. Je te jure. Et bana ngate nyama nyama. Et mon nom de la ligne. Attends d'abord, j'ai dit, toi tu as est-ce que le Puno hier ça va? Et attention, je te dis, Nani ko se supposé te awa. Na kimi na ndaku kuna na ye awa. De Hollandinga, tu me cherches juste à sérieux. On s'est senti isolé. Pourquoi? Hein? Pour quel problème? Yo il parle pas nan. Ou y d'abord il parle pas nan. Et pas nan. Hein? Chérie, pardon, qui t'a pas dit. Et ça, bien. Oui, va comportement une belle occasion de comme ça va te lesbienne. Non, comme lesbienne, t'as les 2 jours. Dans un Noël. Ok, Suba. Ton été à Kuna, c'est un compagnon bébé. Maintenant, comme lesbienne, t'es dans la douche. Comment? Ma copine n'a pas de Pana nini? Yo, pana! Usa kama yeye te pana nini? Ha? Makam tena nguko kama ta mbedi. Ula de jeler. Ubenge de jeler ndo na mbedi. Pana nini? Usa ni mwana ndeni. Ha? Na yibite, ubuni tena parasi na yo. Na parasi yo alima ya mwana dibusu, ibunga kata mayonnaise yo ya mwana dibusu. Yo uya na parasi mayonnaise. Ha? Zere mwana yo uzun négliger les loups. Toi tu négliger les loups. Iba ya bazali parmi basi wo ya malamu ya moko yo. Okotika la kozwa mwasi aboye wapi? Arma. Ondimi penza ko benana mwana mwasi oyo, mama abano ya yo. Mwasi abolenge na yo. Mwasi abomona muke, lelo bimisi libanda pena mbeli. Oboma jele makende na mabele. Maman. Yo tika la korenya na basi mususu. Pe osi mwasi mususu libanda tiena ndako jele adi. Et puis non, quand papa fait, on va faire la même chose au pratique de Wanyama. Wayou m'a fait. Moi si na yo, on a dit la mêlée au pratique me fait aux autres Nyama tout fait. Ah c'est Nyama. Même champion Zuba Robert Pumbulu. Na Lyon, c'est que bilo goza busoba. Malembe. Azana naka. Yena na lema ngala mona ye. Anataka afata kuma bandala tena lemba. On y va. Mais non, on a Zambia Lola.